Bambongo abata ba province c'est que oya ya mbujira peke boni babengi kesi babengi déjà papa dit babengi Major Zen maître le Anissé Pedro batuna inga parce que bango nyonso babengi batuni yo. ok mais j'espère oyebisi bango nini. Ok nayebisi bango déjà voima déjà azalaki topesi rapport. Ok mais papa Philippe Lubako abengi te abengaki déjà abengaki abibi akorapele susu akobenga yo moto ye azolinga mema lisusu lor mbongo na États-Unis entre temps mbongo nga nasengaki apesi nano te wana kobenga koki bosolo kozelanga na chambre omwana quartier ya mpona ba ana tosemo konaso ya nini moko ya Charlie Kibazola nayebi te soki ozwi yango na leni ndenge soki bafamille na bango baye babengai nga lobi soki eye umela te mais yo oyibaka te yawo eza place ya mosala grand prêtre zelanga kuna tala baplace oyo eza place ya mbongo moi message casté mais message zelanga kuna ça va na balcon yaka na prince yo ozalaka musicien obie nani po jamais natikala komona yo place bato bayembaka jamais natikala komona yo place batalaka bagangaka mais ozosala babiloko ondire bato wana oyebike bino bato bokobimisa bato mosusu baprésident non vinga na descendant ya Abraham yango ozomona nazomiliyore toujours basystème yango nazolanda likolo Abraham moko abomoka moko descendant wana bafilme elekaka omonaka Abraham azalaka boye Abraham alata bamaneta boye ondire le roi des animaux abimaki dozelanga kuna mepeyo oyo fo basokola yango to bajene bakomi kaka boye odescenda Abraham ye nano ata koko Abraham ayebi ye epuis yo olinga kofana na mosa yaka kota nabombiso nini eske aza nde ono akamara epuis braza okende epuis okamwa awa donc awa bato bakanisaka hotel eza kaka interma tonge agence full service donc mbongo partout na république Londres même na Porto et puis moins cher après likolo bachambre donc nga nazwa encore nga moko chef nazwa bureau chambre moko ale yango olinga leka na kasaka eza ba bureau kaka non mais ça cadre mon propre mais on a braza buzana secret 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 non en tout cas te secret no bat te kufenga na sama te la boyo ba bara ndulu ndulu Mère Sandrine, mère na biso moko ndeni. Bien calme. Calme. Ah, na sepe na monio. Ba jere bikati. Na ke pa mtu no. Ve. Nani ve? Ave zate. Ve pare Ibrahim asa o Paris atina mombo mbo ya makena ko zo akena ko retirer. Donc azate nga ko demonter le misinga moyete. Ya on a tem na zela. Bunga na sero esinga kazali ko ndeni. Nana ibsu. Na baja wana yanse bakosi di bongo yo ndimi pena nga babombela nga vie vie azala bapena babombela ngai
Yo ndimi. No bana solo kuboye pa kende ni nango ebe kenge fe na ya. Ah. Mais ça va compter ta mère. Zena mom keto ko zete mère. Ah, ka Wilsa kaka awa. Il y a bon avait pas mezanga tina. Il peut bosser des atis. Problème nanga obotelanga ka moi. Bongo ezami. Mwana obotela ndeni. Babotela ndeni. Yimo kaka manga atona za camarade na ngati. Ah longwa kuna ti. Mama mwana na baila nkaka. Te. Ngai na yambo. Mama mwana ni mama mwana ti. Oh. Yesu. Ti Oyebi Prince nde alobaki. Prince alobi natumba yo. Natuni na makala o. Na kikalinga. Oyebi nakoti nde pa ntabe na France obie pa Samadi. Nani? Yo nani? Eh. Mais c'est là dans le bureau. Yo kanti na sana mutu. Mais nini nato compter bambongo abakini. Ah. Nini Est-ce qu'il y a na umisoni yo kansa na zana mwasi zelanga na bureau no tete magambo mbongo chérie osana ngambe foko benga ka Sandra baya ka boite na yebo zwa moi repos donc toi na réunion kala mingi te osana ka dimena kucho ah ni to zana na utawo yani mos ya client azalaki abosa bakanga mpona mbongo bafuti te client moko azala yani mosi zela na yo osakala na ngai ya client te donc yoka na yebiso mobali escroc auti angola yoka te nayoka nini mobali auti angola azwi mwasi na la crèche baye bauti na concert awa na la crèche ba zwa soki fille nini bo baye na yao afuti donc baye ona kofuta na tongo na $, bakota wa akimi chérie akimi na butu sikoyo mwasi atikali ale mwasi pe era bimi alanda mobali ale ba remarquer pouf bilambe tikali ba film susu pe oyo kota na mbali ana mbongo te o kama taza motika na ba papa bo ya ngapi na silika ki muto uta wapi chérie mutauta mtakuti bilamba bongo baki mutauta yango ngana yepta kona tikala kana choke na tikala kana yo musosa uta we bo yebana na mote siko pena na réunion oza réunion izo to vanya sona no ba réunion to vanya no ya solo to pena réunion na ko pe maka mokepo na banda olala na kiti na pusa no ba réunion pezela non pe mana ndambo na chérie na ngala mona mo nazata kuna c'est la attends na pokwa na pokwa moko te siko kaka ndana pusa no kinga na pokwa est-ce que ezalaka oyebi ke bozolembisa ngai naza machine te tozolembisa ona nai loba nde ngai nazolembisa tozolembisa o te na mbali osobo nga na wana moyen te finalement taka likolo awa obumba gardero batie biso gardero yani mosi
maman yo te ko balangiza yo te ko maman. Oh yo, Irène. Irène. Anganza mena pesi meta disele les réseaux sanga Irène on a mon éclairté na ndima camarade na ngaite. Mutu mususu maman meyo to selinga bo epona nini Irène. Maman mutu mususu yo te. Non lo banote Irène kita na malembe bima. Bima kene na mono to mana nzela na nga boleka kutu te na ebisio Irène. Lapanga na vie non na zo ebisa o. Lapanga na vie non na zo ebisa o Irène. Nem so lapanga bimisa na vie no bosala nga kutu. Ozo kenda pya. Ozo kenda. Ozo bomi muto ozo kenda. Okota wese no zela posa wese banda kala wana. Yo bena réunion de ngo yo. O bena tika me réunion de ye. Irène mama leka. Leka mama bima. Kende yo na olbano mingi te. So na o komona ngo na ebisio. Bobi ma pepi no biba. Na ngwa bima. Ozo kosa na zebisa o. Ozo kosa eni mosi boni ko kosa na ozo kosa na. Na bima. Na ngwa ko bima. Bima la so kende koma nga na bino na bino. Ato moni na nzela. Wacha makelele boye bite ba travailler baza. Wana sonité endi bino to lo bono ko za sonité penza. Wana sonité ozo pena courage wa bimisa ngai. Bima. Na ngwa bima. Na ngwa bima. Ozo pokela mana na ko bima te. Na ko bima te. Na ko bima te. Zwa oya. Na ko kota ko zela nga na laksa. Mama yema ya yo mama yema ya mwana lambale malawe filankande ya mama yema ya mama yema ya mama yema nzoko saraka Atunyoso bazokufa lambale malawe filankande Papa kufa na miso mama yemwe ya nzoko salaka ya mama yemwe Mwana nanga ya mwasi. Mwana nanga ya mwasi. Era ko yokobote za pasi. Bongo mwana yako zikanga ya mama yemwe ya celebrate. Kingalela kwa. Sikaka kolela. Mwana musisho koyana ekaka. Soki osina no menopause te mosusu akoyama. Wewe. Akoyama kani nye na komi na semita dinemba akoyama kani nye na komi na menopause. Abana robela me. Malade, on dit mai kututeke malade wane ko mema yana liwa. Ngai na nimaki mpo akona kimingi. Mwana nanga ya. Yepsa marai kuyu. Na Congo bar kwete. Mwana buna na fufulo kola moto akobuna na ntambu Malu. Rako ya kwalia ati mabela pembie. Yepsa Philippe pena mami. Na chaki yo komaka ben komo mongusu.
wazosilisa panye mubima ya mongusu. Nara mamponu mama mongusu. Bosana. Nara mangome mama mongusu. Nara mama desu mama mongusu. Bosana jinasho. Mwanoyo. Yebisa na kaspe yebisa ye. Mongusu aye. Oye. Abunaka kwa ngazambo. Maria kubosa na tembe. Abunaka na mimana zambo. Mama la baonga kubosa na tembe yebisa sokrato mo na. Nabetinga ilikona na motema ye. Mamba we. Osika na poto na kosuka wapi mongusu na yake. Kongejanjo mwe. Majukweli. Mama. Merci de linga kia kuva mpolo jwa moye koterie. Osepera ki bakunela ngai mongusu mpolo jwa moye ya kokote. Awa pero ye miso na mobali ya bandote. Mongusu na ngai, mongusu mwana na ngai yo jokisika ipota na likwanga na motema. Mwana na ngai yo gomera kufuro kolo gotika mokili robi. Mongusu aye. Oye. Abunaka na mimbanda zamo. Mongusu aye. Oye. Abunaka na mimbanda zamo. Maman, c'est calme, maman, ça sera pas. Aïe. Uzokutala tenga na zotala. Nani domaze? Papa. Likambo yo. Tuzana ngo bananga na zonga ki ezali boye. Abanda sina beta ngi solo nyonso tu. Yandi mosi na dommage intérêt na senga ki ye alobi apesa biso lopango moko na mpasa kuna. Na lenga ki amote. Esengeli normalement to kabola biloko nyonso oyo bozaki na mobali na yo na libala. Ye akoko sala biloko Jean-David Kiambota sala te na mwasi na ye. Fubaka to kabola biloko ndenge coutume ndenge esalimaka. Ye alingi wana te. Ozana mwa proposition moko te ya yo ya bomwana ngana zana ya ngai. Ye pesa ngana no mwa idée pour yo moto zangi na mobali. Ye aye na mwasi moka munene boye na hipte so kusenga okundima kofana na ye na mwasi ne wana munene wana so na hipte so kundima kofana na libala bombana na mwasi wana. Papa vraiment. Papa naza mtu na kumna suka pour makambo ya mwasi papa ngakubala ya mwasi te papa azani lokote ba bien na nyos ba fuatira to mwesa mbali nanga ye mwasi akina kilote papa ngane bien mwasi nanga na mayandi. Papa, nakoko ndima ngote papa ngako ndima libala bombanda te na za deuxième femme. Mwasi nana munene papa po ozaki te. Mwasi nana munene papa abeta ngai alananga kolana na bimani loko te. Na banamba banda na ndako kaka na robe na zakona na zonga nango awa. Banda na ndako tili bana zola nanga mako mama na munene. Papa nakova na eti. Nde naza papa komitungisa mate po nanga. Ange Masamba. Mama na Fabrice. Yena nani? Fifi Kilolo. Kawo bazana poto wa. Bazana Paris. Fifi Kilolo aza ser moko azo aider ngazo soutenir ngana makambo ne songa na zana ngo besoin. Yena Ange Masamba bazo selengelo ko mwa munene papa na nsi ezale sengo pona ngo bena de la lisusu te. Bazo tindela nga billet papa nazo kende na nga nazo voyager. OK. Comme tu nous maté. D'accord. Nayoki. Yeni muso yeki mayandi awa mayandi zo lela nazo bete nazo pimeli biloko lelo ya bote ba bien ya mobali nanga. Wa bali nga naza mwana muke mukolo papa yozo boya mobali wana bana nga. Ebi papa bolingi kipaka te. Nayoki yo. Yo ozolanda makambo ya na lobaka ozoko pesa na réponse perplexe nazali fixé te. Voilà, nga nazwi décision pour natia tokende kokata makambo kaka na parquet. Nga nake nazwi convocation batindeli ye yandi mosi convocation tokotai na parquet pour que tout yebsango l'état. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi reste la loi. Yango wana nga natingami kaka sala makambo na yo. Soko bima. Mais ngai na kosala nyonso tout
Pendant que nous avons la police, nous avons la police, après la police, si vous avez un parquet, vous avez un parquet, vous avez un parquet. Ça va. Non, les capés à Wentité, Nazoya no Milité. Mingi te yo so ye ka mara mo ba. On est exalté, papa. Oui, Jacques Tio a tindi 150. Non. Oui, oui. Bon, Sobrino Marie-France Pen à Toronto. Oui, Namoni envoie des fonds à Bongo. Namoni à Antabé, na France, oui. Namoni à Thomas Kamoni, oui. Grand frère, il y a 007. Charlie, 0, oui. Ange Massamba Pe Atindi, ok. Oui. Dodo Matalatala. Fanda. Ok. Na Irène Matalatala, ok. Bon, tu continues. Nous avons un visiteur. Dans 30 minutes, comme ça, tu continues. Ok. Ayasuka. Socrate Omo. Tu as un tracteur. Mbongo na yewana. Ok. Ok, na Chalako. Merci. Bon, benganga dans 30 minutes. Ok. Ok, le fan d'attente. Dis papa. Vous en avez na société. Wapi? Dans la police? Mais papa, nandenge ba bukela ki église a soni. Na eloko wera. Ngana zalaki na kati. Mikolo bato bazokanga nde bango wana. Eza kuna mambo wana te papa. Toyeli ni mambo papa. Oyebi papa te? Bokilo na ngati. Oyebi eh? Oh. Moi, grand frère abala mwana na ye. Mais malheureusement, babota te. Donc eloko te. Ya epsoni. Mais makambo papa yoloba kuna eza ya mote o de sena PV kuna eza ya mote. Ya lobini. Bon, mais maman yoloba kuna bon, yoze escroc. Ozo escroquer maman belé donc c'est pour ça que mon monito lingito ya poto kutana yo poto zo to kenayo. Par respect nyonso yango la yego zo to kenayo na mukuna na société kuna OK lobela biso oyo papa afundi yo kuna OK samba na miso ya bakonzi kuna esamba. Papa, eza passe bazo tambuso pa mikolo pe tenu olati bazolinga bamona bino na balabala oya kobombisa police ya bato te papa abomisa ngai mais papa mikolo balingi komona bino boye te bakomi chasse à la police chasse à l'homme donc namoni yo nde ndozotinda bato te papa biso wa police yoka toloba donc namoni za yo te papa yoka oyo yeli na yoka na expliquer oyo yeli papa oyo aza bokilo na nga biso tobala mwana na ye mais grand frère mutabala mwana ye na biso na coutume eza soki grand frère a koufi. Donc, immédiatement, mwasi a commis mwasi ya leki. Mais papa lingi ko céder mwana na yete. Donc denga zawana fallait mwana na azala na ndaku na nga na bande déjà ko botisa ye. Papa azwa mwana akanga na ndaku na yebite soka za mari de nuit. Et en plus, azwa ko landao de compte final. Na pesa bango papa terrain na mbasa terrain munene batonga ndaku. Ya lingi kotonga terrain wana ta lingi ndako oyo nga nalalaka na pesa mwana ne entre temps mwana ne akima mwana ne abota te awa na Congo tozalaka papa ta yo moko bino ndenge bozaboyi avant ozwa eloko salaire faut sala musala mwana ne aboti te asala eloko moko te bon nga na kopesele ndako wana ndenge nini ata yo moko papa babiloko mosusu boyaka biyela te otuni na mutu bien problème eza ndenge nini avant ya mboka eza bien te et puis mikolo ozoluka oya kokanganga mikolo normalement ba suspendre kokanga ti président de la république akobima tozozela ba résultat lelo ebokanganga résultat kobima dans 2 semaines nakende pola na kasho po ba institution nyonso efandi tozozela ti mokonzi asika kobima normalement même bino la police
Non mais il fallait vous faire un banda papa. Hein? Et ça m'a cambo famille vraiment na évité zana sala. Papa, la moni ozaka de monene. La moni ki za makambo pe ya famille. La lingi botika la bino mibale botika la ko arranger makambo na bino mbale. Pour la moni likambo oyo ko la police ezo kokana oyo papa lobiti kati na wesika. Donc la moni ki na zo kende. Papa so ya ko pesa ngai mbongo ya convocation oyo to katela ikuna. Pona simanzela na kende. Mais ma famille, ça toujours ma famille, il faut que ça soit toujours amiable. Ça va, papa? Hein? Ça va, Nayoki. Allô, secrétaire. La police m'a dit qu'on a libéré. C'est $50. Ok. Hein, papa? Ça va. Ça va, merci. Ça va. Ouais, merci. Ouais, ok. Boutique la calme, calme ça, papa. Hein, papa? Papa, ça va. Nayoki. Le vendeur dans la boutique la sur la mala, mon gars, merci, papa. Ok. Ouais. Le fandad. Ba policier soki ya bolole soki ya ndenge nini makambo aloba kuna mosusu ya yawa abaleli makambo nyonso Mais lobe yo muto memiye fanda bokilo ngana memi na tina oyebi makambo yango bien même finalement mais pesanga mwana olingi te mais olingi nini mwana aboti te uti koloba yango awa na polise aboti te alors il faut dédommager ye bambula nyonso afandaki epa na bino donc abimaka boye kola ntaba akende kaka batue singa na kilo ntaba c'est ça nga avant napesa biloko faut tomona preuve mpo ndenge na moni mwana no aza nano jeune grand frère na nga azala mokolo yo moko oyebi basa bajeune na bavie ya mikolo ndenge basalaka bango nga nakopesa faut dédommager mwana na ngai faut que dédommager mwana na ngai baproposition opesi mwana ke yo leki ozwa ye ofane na ndako alingi te nga mpe nalingi te luka solution mosusu dédommager ye dommage intérêt mwana nga fanda aluka mobali mosusu abala ye c'est tout mpona kodédommager na sens nini me bikolo bambula nyonso afandi na yaya na yo yaya na yo akufi nayebi te soki akufi na maladi nini me nga mpe nazalaki awa te oyebi yango bien alors donc dédommage pesa ye mbongo na ye dommage intérêt grand frère na nga soki akufaka na maladi ya mabe nakorécupere mwasi na ye te soki nazolinga na récupere mwasi na ye c'est que grand frère akufaki na maladi ya bien ndenge nini bokosala boye sikoyo komwa bandi kokosa kolela kokosa kolela tosala ta mikanda okobanofuta ndambu mais dommage intérêt il faut mais napesa bino lopango na mpasa oui ou non musika kuna lopango na mpasa tokobanokende ndenge nini sikoyo oyo bazalaka kuna bangulu bambwa biso tomeseni kuna te tomeseni kuna te yakomona nga jour mosusu nani nga émotion esali nga mpona yeya papa cher pesa nga tikana kende leka na kese balibi yo ozala kaka awa na se mwana wana nabotaki ye nga moko te nabotaki ye na mwasi toyisi tobumeli kofanda kuna te tomeseni mpe kuna te tomeseni kofanda kote oyo tokofandaka kote oyo pesa biso ndako mosusu zwa mbongo na maboko ya kopesa nga ndako zwa mbongo nga nayelaki yo bokilo pesa ye $20 afuta transport ça va papa na porte ya liboso epa secrétaire yo tanolaka likolo mais soki awa na se tokutana tandela nza na moto atambola ya likolo te biso nyonso kaka na se oya komonelanga boye mwana no alingi na ye nga te okozwa mbongo na wanga ndenge nini okotikala mpe ndenge wana kotele muneyo kotele muneyo yangele muneyo yapevelongo kani mumwini meso muzulu sikatikula yegayilala ngele muneyo mona mangeke kotele muneyo yangele muneyo mona mangeke yapevelongo kani mumwini meso muzulu sikatikula yegayilala sikwenda muneyo ayayamamkamarabondo kudasa nzekisala kona nikutsalila idyana yayangandinga idwala kali bututulukwile bandeko
Bidi namona kayo lokola. Mwana musala mukwa zalaka. Wo? Machakuma mama vididi. Kambishanje mabalu vilioba. Papa, yozo mona te ka grave za disute. Machaku nyonsi kumile kula mabaya. Akome piata la piata. Bana ni voda basali operation. Dala, loko les za disute c'est que makasi za. Dala. Sikuyo. Mamuza kuseganya. Uza kuseganya. Bon, ngana yebi, ngana zosa kabino mibare, okoma mwasi na mbopari. Mais ça maman, la vérité sauve. Vérité ne sauve pas. Il y a bien, la vérité. Tout le baka. Il y a un problème. Mais ça c'est pas. Les mozo sexe ça c'est sa forme. Forme yana. Kasi ezali lisusu te. Nini ako? Yo moko ozomona te ozoremake te. Kilo moko boyo oza nango eza te. Wapi? Ka grave nde eza lisusu te. Tala na nsima na yo ma. Mama engundere na ngai! Engundere na ngai! Eke wapi? Oyaye! Tala na ndako po mama. Ayaye! Mama na ngai! Oyo ze heritage na ngai batikera ngai! Ngai nakosuka wapi? Heritage na ngai! Ekwei wapi? Bongo zaka. Biso tozokanisa basali opération. Ngai basali ke opération wapi? Eke wapi? Ndotura bino eke wapi? Eke wapi kasi? Eloko yo moko lala kanango la mukaka nango vraiment. Bongo siko heritage na ngai eke wapi? Heritage na ngai sivyo wenzi. Tele heritage na ngai eke wapi? Dosi ya sasa tele heritage eke wapi? Pardon. Boya, pardon. Na yo kisoma pe mokonge bando na ngangai baneko. Ere kwa mako disparaître ya sora. Zambe soka sala kana yo malamu Nakupi na ngai. Yaya. Azawa. Eke wapi? Tubenga papa ya sora. Machakuma mama kenda kubonga. Uza filtu sawe. Enze nkano. Eloko zo sexa nzoka ne soka zala ka boye ndaza mabebo. Nkano izanga badingaga ipo. Zela na sala neti. Ekai wapi? Ekai wapi? Ayo kaya kubaba yule mabele. Yaya. Eloko taka yeka mofo uzelongo. Wana opération te fait. Azala bina anesthesie. Papa, bidi. Ezana ndako te. Eke wapi? Nana tu. Eke wapi? Zongi zera na mama boya. Tobenga papa tangu msulie mutake. Zena lukaona suku. Kasi boke no benga papa pardon na Samuel. Heritage. Tobenga. Heritage na ngai bane. Yani boss. Mon amour. Makamo ilikia wana sima na yoyo zara kiterero na ta. Ngai na bima wana kuta bana na yo ya misara badako seka ngai ngampe na baniko seka na yebero ka ngana jo seka te bana kaka na le marque bana mokoto kana ke pa yanga na yo tara yo moko tara ngai
Talanga yo moko. Mokomi bien. Héritage nyonso erimwe. Nganga azongisa eloko na ngai. Soko alingi kozongisa ngundere na ngai te. Azwa atala azongisa na ngai ngundere na ngai. Azwa libumu na yo. Kende koyebisa nganga. Mokomi bien boya kokende no fait. Ngai moto nakomi pepera ndenge wana. Ya sora wana. Yebisa nganga na yo azongisa ngai. Mais wana ezala charge na ngai. Ya charge. Charge wana bana. Soko harmonilo ba moni yango ya sora ko sepela na ngai boy. Oyo sidonite. Et ça on dirait bateau azomema babarge. Babarge longo. Nalobi na yo kene pe azwa libumu na yo atongisela ngai mosuni na ngai. Na yebisi yo ndenge wana pe na lobi pe na sugi wana. Na yebisi yo ndenge wana. Na kanisi to yokani. Nani wana? Malumalu. Malumalu abenga yo ya sora wana ya sora. Aza mutu. Bongo ye bachaka ye makambo ya photo be ala na kambali ya bato. Oh alandinga wapi? Boni boye ko malumalu apanga lobi ya jana nu. Malumalu ala na yona sasa nini? Yani mosi makambo ngana sepera kanini yango wana. Mena sali ni to ye botolia. Mena lobi to ye ko ya tabawa bongo yo chiko ko benga yo na malumalu. Malumalu mobile na yo. Itela biso. Ona nika kama kuchoba ya papa. Ata bino moko. Nako bima pe na zwi mwasi mususawa. Swaka si bano terengana wa swana yo. Swana yo. Bogara moyo osepela te afiyo. Wali boga. Ngayo yo. Yo boga. Yani mos. Yaka na yaka. Na lobia. Oza karibu so ko to yebo. Oyebisinga isika totabola. Ba siko ya wa awe za wa. Mais tout ça na bon marché. Wabi. Bon marché. Bongo sika wana moni portabola yo ya terembe wezani. Ye mtateka kataba comment les géants. Ah les géants mbate. Chokap. Donc taba. Kokende no lisusu ba place mususu te. Soko lingoli ya taba bi oyoki kolie taba. Foya wana bon marché donc. Et ça na go place ko bossa na te. Estoril kuna na point. Nini oyo hotel oyo nini? Na Phoenix, entre Hectorine na Phoenix. Na Flambeau, soyo aujourd'hui en place Taj Mahal. Les géants. Maman. Place yango komo nango nini? Awa tozali na Flambeau, so komi na Flambeau, commencement Flambeau cadastre. Okuta staff le ali awa staff le komo nango Taj Mahal. Elle est premier restaurant na Kata State. Nalobi olobi boye na tan mandana ni. Taj Mahal. Donc Taj Mahal est le premier restaurant à la carte États-Unis, tu vois la carte Flambeau. Donc commencement Flambeau cadastre. Donc Taj Mahal wono zoyoka. Eza restaurant munene na États-Unis. Place ba. Oyo bakamate États-Unis ba yena ngo na ngona. Donc place ba Mobutu banani ba banda kulia. Na comprendre sikoyo. Awa na comprendre na yoki komo yango. Oyo bi mokoro. Oyo peto ya suwer room. Ayaki na ndako mokani nani na biscuit. Room na biscuit. Na choko fule. Na gotie. Tango bayaki. Barobio Taj Mahal. Taj Mahal. Baya. Eza kanewa. Taj Mahal. Ebo kolonango. Kolonango basi ba wela kaye. Hassan. Hassan viens. Hassan oya dikosi. Yaza na dikosi, yaza pembe, aza kitoko.
Merci. Bon, ça va. Mais yena biso tabanaka. Na yeni mosi ngana ni mokuru abate. Soko poteri ga compréhension na otia yo mala. Pardon. Yo ki ga ya. Bon, ça doit être pardon. Mais des respect, il can voir respect. Respect. Ça va? Il a besoin d'escorte. Oyebi ke ebandi bondi kuna. Oyebi ke za kitoko moko ya mosaka. Ngana ya bomba se bisika ya boye za lara. Kinshasa ebongi. Biloko okanisa kutu na Paris. Dalmaha. On dirait kombo akoko na ye yango. Ye moko kombo na ye Hassan. Mwana muke omona mwana mobali kitako ya pembe. Mais place oyo na yoki okomo Dalmahal. Kombo Dalmahal wana. Ngamoni on dirait kombo mwana na ye. En tout cas, na ya boma se kala. Mais eroko ya nengo yo. Mais amemi étage ya solo étage. Il na Kisasa. Moko ya mboka ya bon ba samedi dimanche awa. Batu bawela la place. On dirait na stade. Ndenge vita imana. Awo tsaka donc ezawa ezali supuna libanda na pelouse. Kama singa ya solo place benandi yango. Oyo kofanda ka kuna sika bantu amaboma batona kuna place yango. Eza na place mosusu kuna batika kata. Oliate solo andi. Ezo yilo da solo. Vome oba chengi osomi taba. Vome okendolela ko place mosusu. Osomi taba. Ko place poko okendolela ko mona bato ba mo senga. Moi je ya wadeza solo. Te awa te. Awa bana lokola mpoto. Ngana ni obe makanga kaka apration na Dalmahal. Yato me makanga osiko yo me makanga wana bantu bana basi baba makayo ba kuso. Ma awa muntu na tanenge na moni wana. Muntu na mwasi na. Tara isika ya nego. Iye isika ya bantu ya respect. Isika bakutusa mwasi ya moto. Ngopana. Isika ya malabo ndako. Uzanga. Oh. Oui, JP. JP bon. JP yo mwana mabe. Toko yaka awa na Dalmahal. Final. Yo koto. Final. Isika po manche sisi makambo yango. Omwana makole yebisaki. Awa ne final peut-être ko mona kama Champions League esili awa. Na kutani na polo hotel onani. Hotel oyo Phoenix. Na polo Extoril. Baumbi bale bazokende na Cour suprême bafunda Hassan. Baba client nyonso bakomoya. Bafunda Hassan po asale loko eleki kitoko. Nikolo ya Dalmahal. Bongo bango basala ki malamu te moninga asali malamu. Bongo siko banto basepeli po na propriété esika. Komona wapo kendo sala place baliaka taba wetse zate. Okesala nini place akosuba ezate. Entre temps ozoteka pe masanga. Siko masuba wana batu babomba na basaki obe batambolaka na basache. Bazoba ya papa bisika ya monsoto. Tala esika kitoko. Tala lokola. Awe eze esika nzambe akoliko ya Afrika oli ana banze. Même Jésus a lobaki jour na oya na Congo. Kaka na Dalmahal. Sasa oya upembe. Desega. Oh maman Manisu. Yo zako kola. Nangana D'ailleurs bien que oh les ailes sur na telefo ana ndo beta basket na mutombo dikebe bo mulaya moto sana oni. Ya koleka na mutombo. Ya ukoma ye. Mulaya bien ya. Merci. Boya bien organisé. Propriété ndinga talaka biso staff tout travail. Nikito. Tende bana ko bota. Les eya. Maman Manisu. Kolo morai. Zibe. Mela masanga oyo esalaka bato baza. Mada azali bien azati. Mobali nani lisusu ye? Mobali na utaka kufa na yebisaki oti. Bofe Gino. Gino oui. Ah oui. Na bolo. Na yebisaki oti na matango okomaki te. Biso tosa bien kaka mwa problème ya moke mwana akufaki. Ya problème ya yango me yango te mpengai kopelisa ke
tokobota mosusu biso bamongo ata nakomi na nuna ata nakobota na ngai oya problème kwa mais boboto oyo obotana ngai na kale yo okale wa etika tokobuna ngai na yo ne yango wa okale nyokolanga nanyokami petro tokosala boye te nga nanyokami mingi sheri tika makambo akobotadokter nini na olinga botiso lisusu okobotisa ngai obalaka nga biloko ba okende kotambola na babage ya ndunga ya limosi monkusu bon tokomona ngai mokili elingi biso te lia na yo liana Mama ya fufu? Ti papa ma loso. Domaze. Papa. Mokili oyo toyaki eza mokili ya ngano ya Nzambe. Nzambe atinda biso na mokili po tozongisa mabe na mabe te. Namoni boye na makambo nyonso oyo yo na mobali na akufa ndeko na ye yandi mwasi aye kosimba yango akomisi yango kobetela yango mbunda azwi yango ekomi ya ye asombi likambo te nakanisi mingi na butu namoni nyonso totika na maboko ya Nzambe. Nzambe asala biso bato tosala lisusu te totika nyonso na maboko ya Nzambe toza bakilano na ye. Avant nakanisa natunaki le chancelier na Finlande ntango natuni ye apesi nga eyano natuni César na mokuna na Angleterre apesi nga eyano a grand frère makambo mokili kolanda yango mingi te tika nyonso na maboko ya nkolo. Alors namoni na solo réponse nyonso nazwi wana mwana nayebisi yo mwana na nga ezala kaka ndenge wana Nzambe asala tolanda lisusu eloko moko te Nzambe asala. Papa lobanga na sala bango mabe papa toloba ngai nde mobali na nga kufaki papa nga nayebi liwana eza maboko na ngai toyani mosi la autaka mboka tola azalaki na mboka soki na bandaka kokipe bango te papa Nzambe azomona me ngai nazolakela bango mabe te papa nazoloba Nzambe akopunir bango na oyo nyonso bango basali ngai balobanga nakitaka eglise te papa nasambela amen amen mama soki anga nabuka mabona wana nasambela na lilapa Nzambe na ngai papa Nzambe akofutanga na oyo nyonso ngai nasala bango kolela te mwana nga kolela te Nzambe asala papa nasuki suki Nzambe akosala mama Nzambe akosala Nzambe biso tosambelaka akosala mama papa nakufa nyonso kimobimba eyoka mpe emona nyonso basali azalaka ngali nakomolata boye papa ngai Asina tena. osali kaka miso oyo natinaki oyi munganza
Mais bilibili na moni tazala. Akoti na piscine kuna azosukula. Amemi penda kantine. Maye eza yake ne ko moto wana yani moto wana ko yako kufela biso hapo. Naza kumona moto na yezo sala maramu te. Yo kanti ko longola penda moto na sentinelle otai na niveau ya lupango. Ezaka pasi. Zama wa mingi. Makambo na ko sala wa lukula mwana muke. Et puis atanga ba Congo bali akabando te. Bon appétit. Merci maman. Tani mosi. Na kolia ubosa dinga tena maboko. Zela na zoma ibosukulu. Sano kinani. Karawana ukoya fene ya buyende ngeni. Azo umira ngani makamo wana te. Wana balitari ya papa. L'autre peut appeler la limite. Yo linga no pilipili. Pilipili. Aza mungara nda pilipili de. Cha zetu osora zetu. Ko sukura sima. Yo ke ko sa soko ke ko samira na yebite. Wole na bino ka nde mwana. Yeah. Bedi mukola lelo bopesa ki bato mbote te. Yeah. Bon appétit. Mais oso pesa pitiri kamoni ke no Papa bongo za. Mama nanga bongo za ya kosomba. Eza na ngoli kele mate. Naso pesa na ngai ofela. Joa na kinkole mbiso na moni egide de fer. Akomande pembe ndenge wana. Agande kwa kengo. Abakora. Ha. Pembe egide de fer au pawa. Abiwa. Bonani. Eloko ya kolia soko bapimi yo ya kapasi na motema ya limoshi. Angel Mwanza lobia oya. Na out. Batoka mpoto bazo sopa nawa. Apasa bora pia ye. Epa ye. Bazo bire. Donc ba sopani ba ki élection. Akuni abela kono. Asuda. Moi ça bogachu. Asuda oyo. Asuda soba. Moi ça bogachu. Ye pa ye. Te ya uti ko bota te. Bogachu mutakoma koya. Etikali no kwesomba ya. Ba ye. Siko na sekaka erbazonga. Ngomona po place ezate na avion. Papa nono bo kilo a casse. Sala boye. Wazonga. Ya sora asika. Azatu na kaka. Non, aye. Oh. Bongo mundu. Mabusu. 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 Lelo balukila ngambo. Azana makambo ebele na famille nanga na ko traiter. Yo kantata mbongo ngonyo tatindila kinga koki. Susu na mona batazo mona pasi. Ataka ya tinda ba telefone. Nga musala ngona sala ke mona na katena miso mata. Bango yo zaku bangai lidi masamba. Mikolo lokula za kutinda te. Naza kushoto kai. Kali ni mamesa sana lona. Ye kutu muke soto ya kikutu. Ya yele lusoko apesi te. Foto kanga sijomo. Tukene biso. Bazeka na kabango mo. Est-ce que ya kokoka? Moi sinena ba charge azana ngo charge en côté. Ndenge nini makambo na moni ezo susu bidobalo. Mutakufile mwana ko vanda kini atika kuloba. Ça va? Ça va wapi papa? Nini? Ata yo moko vraiment. Ata Bible alobi celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Biso tozo travailler à l'hôtel donc comme manger na ça. Biloko bino mo bozo lamba boko liate. Kolia ya biloko. Ata yo bozo na besoin nini?
C'est quoi au juste? Faux. Nous avons besoin d'un bon on a besoin de ça la cabanda les premiers titres les plans. Yo quand ça congaja biso veut dire au fele. Mais juste bon c'est combien de choses? Oh yanga ko pesa ngai pour na ça 3 ans impayé. Mais bon on a autour. Ça la kaka 1 mois fois 3 ans. Na autour so bon kona. Et bon yo combien? On a pesa bino $100, bon soit 50 avance. Ça va. 50. Maman na bino azate. Comme ça vous okende pa na ye. Abo signer cahier avance bozui. Nangoka ya mbongo ya mai to mbongo loyer. Ewa. $100. Ya kubanga. Papa. Oye mungusi. Uti kozwa mungusi yo lebe utezwa mbo. Mbongo mama bapesinga $1000 na poche yango ekomi mungusi ndeni. Siko $1000 yozo lobo pesa biso 100. Moni nzambe makambo salaka. Papa. Makambo yozo mona ngo. Tango musubiso tango tokoloba tozoloba toza soki pe kon. Oyo ezali su makambo kotala na misu te comme makambo koluka nzambe. Yo vina yo komo tambula ka osala bo mungusu. Obaluka bo mungusu yozo kanza o eza via malamu oyo. Mama nasala nini siko nasala. Oluka nzambe mama. Tika ba biloko yo nyonso yo eza nini penza. Olala na mbeto kutana na mungusu. Obaluka bo mungusu papa. Bongo yozo tuzwaka majimene. Kondengo zotala ngo komona ngo malamu te lata nyopi. Oye mungusi. Kasi saka mungusu mtezo saa 6 na lupango. Bangu ilogo kufa pana ngo. Agusimba ngo. Na hizo bana yo. Kasi dukila ngo. Hizo bana ni lakisa. Chana. Aza deja ya kukufa. Mungusu ko. Mungusu na posha mungusu. Kangamisu to sambila mungusu. Nani akangamisu? Onga zapana yoko. Kangangu yo mungusu ambozwa. Kala tikango wana. Swali meti moko to pesa. Zilanga za meti. Ça va. En plein travail comme ça, comment ça va? Bien. J'ai vraiment du travail. Un instant. Mais non, pas chaque jour. J'ai un peu de travail. Il y en a bien. Mais si on joue à la bureau, il faut quand même me téléphoner quand même. Hein? On joue à la bureau, il y a un peu mon téléphone, tout ça, bon, on m'appelle par-ci, par-là, nous, on a. Oui, allô. Nan, miezi kiala na kati Allemagne. Comment ça va? Oui, moi je suis en plein boulot. Hein. Dans le bureau, on a travaillé, tout ça, on a bien dans ça là. Mais vous avez bien insulté? Oui. Mais c'est miezi kiala, non? Ah, mais bien sûr, alors, mais vous avez bien insulté pour elle. Hein? Ça va. Bon, rappelez-moi au moins dans 10 minutes, hein, comme ça, tout sur le malade. Pour notre bureau, tout ça. Pour notre esprit, moi, je ne peux pas bien. Nous sommes chez Gen. On a Domingos de Duncan. Oui, on a dit membres, tout ça. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, il y a une mousse. Oh, mais aux as, c'est un souci pour nous. Aux là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Hein? Oui. Je ne sais pas quoi qui conseille sur la presse. La conseil sur ça, Rolanda. Nous avons moi pour faire du wana. C'est un faute et un maman. Faute et un maman, docteur. Je faute.
asengaki kisi $1000 ye nake nayebisi mama na ye alobi no de préférence tokende pa nganga asalisa mwana mama ni alobi tokende pa nganga po asalisa mwana obika toke kuna docteur nganga apesi biso bacondition ke bozonga mwana obika apesi biso liputa moko ke bozipaka mwana soki alali docteur tozipi mwana liputa wana tina ntongo toye kosutuka mwana kufi banda mwana kufa biloko nyonso ye abanda kolinga mongusu biso tokoma komona yango docteur ezala wapi ezala nini balambi nakopesa nanga mbongo olamba bo me era kolia omona ekomi mongusu meme yo okobenga nga tokeye restaurant yo ozolia eloko mosusu ngai balobi mongusu ya docteur namoni indire nakomi na suka naolinga nazonga nanga mboka po namoni awa bamiracle nakomomona yango tina mbeki docteur. Yann Mos oyebi ke okamwisinga makasi oyaki awa Yann Mos napesi yo conseil mbi mwana abotami maladi azani kaka maladi nebisoki yo te nabi ti suka liwa na ye me bosambela nde makasi me yo oyo nga nayebisaka oyokaki ngai te Yann Mos tikokende koboma mwana Yann Mos mpona nini mpona bokoma na mbongo voilà maintenant baconséquence oyo donc nyonso yango loba oyo bino bobomisi mwana wana me nyonso ozomona oyo boke na restaurant bole mongusu oyo bolali na mbetu mongusu partout mongusu me mwana ye wana sikoyo bozoloba nini ke non boyeboye mwana wana abotama nzambe moto apesaki bino nzambe ye moko ayebi sikoyo bozosala bamakambo oyo nzambe azopekisa alingi te me bozosala yango boke na nganga mpo bokoma na mbongo bolekisi mwana na bino tikroki yo kasi na mokili oyo mobimba oyo bato basala makambo wana baza na vie nini bana na longue vie bana na vie ya mokuse yani mosi vie na bango mpezaka calme te napesaki yo conseil papa na ngai mpona kosala biloko ndenge non yani mosi sikoyo osolo bosonga mboka sikoyo babien nyonso oyo ndeko na atikelaki yo osali bambiance na yo obebisi biloko bandako na ye obandi koteka bavoiture oteki sikoyo oza suna eloko tokomi kolekisa mwana sikoyo lobi osonga na mboka omoni bosali malamu voilà bokamata mpe mwasi ya ndeko na ye bobengana na ndako mwasi ya ndeko na yo bobengani na ndako esi nyonso no kasi nzambe akopambola bino yo kasi nzambe azosepela makambo osali wana non mosala bamomeni na mobali ne bambula na bambula ata batikali kobota te me nzambe moko ayebaki me yo ye outi mboka oye na badesizio ngai nayabombi secret titi nakoki te nayebi so secret nyonso voilà testament ndeko no atikaki mpo na yo mpo na boye na boye secret ezalaki apana ngai moko meme famille bayebaki yango te me nalobaki no teke ye na biso kosala bamobulu na yo obebisa libala ya nani ndeko na yo wana mwasi atikalaki fana otikela ndako na ye afanda omemi vi na yo très pressé voilà place esukeli yo osali mabe yani mosi ngai napesaki yo conseil naza médecin traitant na bino me nayebi so na vi na yo yani mosi otikalaka na arme moko wana c'est la prière donc na nyonso wana il faut se confier epai ya nzambe alors namoni kozala na apresa kozonga mboka te malamu ngai naluka basali ya nzambe bapasteur baprophète baapôtre yani mosi faut opase na badelivrance so opase na badelivrance nde okomona vini okoma calme parce que meme oke na mboka ndenge oyo mongusu alobi okoke na zamba okesala bilanga okobeta kaka kongo no boye pa mongusu abimi olingaka kosala likambo kosala mongusu abimi kanisa na village ekosukela ndenge nini na village yani bakobenga ndoki bana nabenga basala ya nzambe baprie mpo na yo baya na ndako basala ata priere na 3 jours place na banosabela docteur babuki non problème eza te wana eza bainsivique babuki problème eza nango te mais est-il ke na ndako nazoloba na kati ya ndako na yo bapriere esalama na kati ya ndako mpona délivrance toyokana malamu naluka basali ya nzambe baya kosala priere ya 3 jours na kati ya ndako badelivre yo na mwasi nokoyela kozonga mboka te toyokani conseil na mpe soka yango fo se confie pa ya nzambe non faut pas prier nasuki yesu yako yesu zawapi yo soki oza na kinzonzi na famille fo benga mpe bato na mosala
papa bokilo soki nabengi na bango bango bakoma bafamille na ngai nde toza nyonso ezoleka na ndako oyo bango bayebaka mungusu bozoyoka mungusu bango bato bakendeke wenza donc bokilo nanu nasengi bolimbisi makasi na bino na mwasi ya yaya na nga banda toya nakambo banda koleka bien bamagasin yaya atikelanga loyo na kati ya bamagasin baninga commerce emataka nga lelo magasin bakoma kosala bayao na kati mosusu bakoma koteka mai ya opir te me mai oyo ya basashe mpenza ya natali papa bilibili oyo ozomona koma sentinela ye moto azalaki kosala na bamagasin na kwei nazwa ye na ndako me toye na ndako tomoni makambo ezosimba te ti tokende komona nganga kosa biso tokanisa tokozwa bomengo tokoma bien nganga ye kobomela biso mwana mwana kufi biloko nyonso toliaka bokilo tomonaka mongosi ezala toke na restaurant okosenga leloko boye frite okomona bazoyela bino ekomi mongosi ezala na ndako mama kalunga okende wenza sombi ngombe bien lambi okoma na mesa ngai na madame tozomonaka mongosi yango tomoni toresone nga na mwasi na tomoni Kinshasa eza mpona biso te yango toye tozosenga bino pardon en tout cas topréféré tozonga na biso mboka yana ekolinga ndako lopango oyo natikala koteka yango na babien nyonso etikali comme ça tokofala na biso mboka omoni Kinshasa elingi na biso te opasi oyo tozomona nayebi te soki jésus pa amona pasi ya boye mais yani mosi tolandi yo bien vraiment biso so nde tozali awa ndenge osolobaka soko ondimeki koserene osangisa famille mpo bayoka yo peut-être ngai nakasaki soko olinga oloba makambo nini makambo yo ozomona wana bamystike ozomona makambo mabe yango ozokutana parce que nyonso eloko oyo osali na vi na oyebi yango omarché mabe na makambo yo oyaki kokutana Kinshasa babien nyonso grand frère na yo atikela yo onéglige yango osakani nango kaka bo arrêt du temps donc okamati so mwasi ya grand frère na yo oyo atika obengani ye na kati ya ndako alors lelo tala ndenge esukeli osali makambo oyo kosala te ya mabe nyonso mosusu yo explike nga oyebi yango mais lelo so oza so décision oteka lupango wana mpo okende na mboka conseil nga nazopesa yo zala na niongo ya mbongo kasi kozala niongo ya makambo te ndenge ezali wana lupango oyo koteka te yani mosi tikela bango lupango na bango nzambe nde akosunga yo ndenge nayebisaki yo soki otiki lupango oke na yo epuis fo paster aya fo adelivre bino yo na mwasi na yo badelivre yo ndenge nazo koinsiste yo yani mwasi na yo mpo bozala bokomi na milimo mabe milimo mabe nde bozomona epuis ndako mpe fo ya kosambela na kati wana mpo lelo mongusu wana abimaka lisuku na te epuis de maze oyo mwasi ya grand frère na yo azonga na badroit na ye ndenge azalaki papa ngai nalobaki awa nalobi yani mosi tika mwana ya bantu tokabora bomengo bantu babebisi yani mosi ezali bantu oyo mibale epuis namonaka bango bazala bamakango bango mibale sikoyo omoni ndenge osuki olingi koyoka tori ya mama te olingi koyoka tori ya mwasi na yo te mwana ya bato asalaki yo nini tala ngai bontema malamu ngai nayalaki mama nakotelaki yo te nalandaka yo mbango yo bosalaka te eya makambo eleka na yango sikoyo tokomi ntango ya koyoka na motema tofungola motema tala mabe ndenge ekweyali biso eza mawa mingi atata yo oza patron oyo eza kodyanga nawa oza komona yango makambo andike bwile nti kubwile mambo ko kweyile nzete kasi kukweyile makambo lya pfumbo munguso ukudya matamatsoni munguso elamba mbika munguso elamba mapembele munguso anyanywa masa munguso etata kuluza kukenda uteka lupango salele na biso ngasanza misatu sokiza te nakuzwa sizona ndenge nyangai ebongo ngai 30 de pouvoir ya buzoba mpona zwilaka ngo eloko te
sikoyo nga bokofuta nga nini lupango oyo mobimba to mituko etelemi wana mituko ya nini po yo moko yoka mama pardon tokomi ntango ya kobo mebe se kwei tobongisa tosokora yo kutu mwana busara yo problème ya lite po tobenganaka yo kere na yo kangambaka balokora soso yo problème te okozwa banzete ya mbila wana tokotikela yo na bikeko wana soko mbila eteri okenda koteka eza nango makambo akoswana te mama yo kutu moto oyaka mabende ngwana obongi bongana motu na banda mosala yango biso nyonso tozolukaka tokata ndambo ya nzoko te ndambo ya nzoko yoka na lopango apo mingusu ezwi yokaka soni te mwana oyo awa ya makambo ya biso awa mwana ya bato mwana malamu mwana oyo ya mwasi kita mongongo mama okomi na suko olingo kufa na yo fale kutotubila kende kokuna ngai kende kokusaka ozwera ko awa loba ngai nakufa na ndio mwana choko eyo uza choko uzala mangala bie kasi lobate opande ko bikola na pamba malamu eza lisusu bon nayoki bino docteur oyo moto ozalaki camarade ya mowei ya makasi asepeli na ndenge tokutani awa lokola bokilo andimi koteka lupango kota na ndako andimi yango bokilo kota na ndako yaka na mikanda ya lupango ngai nasimba ngo comme ça toluka moyen ya koteka yango ndenge oyo nabaki teke bateka papa pas remettre des livrets na maboko ya pesa biso yango bapesa yote bapesa ni mwasi yote papa yo yana makambo okay okilo kota na ndako zwa ko lupango mikanda nyonso ya kopesa mwana na ngai domaze voilà ba niveau tozalaki na difficulté tozangaki mbongo na simbisa boka lupango da papa docteur papa bokiro difficulté tozwaki awa tozwi difficultation awa ya monene na butu ntango mwana akufi soko kutuliaki nango ya mwasi azaka na brisele oyo jeri rumbi soko ye tene tosamwa kosamwa awa mais nous sommes maman à qui la faute na nous sommes nous sala wana c'est toi la faute na pesa qui est faute awa lobi c'est toi la faute c'est tout soni maman bloka na ko sala matin même faute wana eza ta kopanga na kopanga na makambo aussi ante da fo mona mosa zonga ba droit na ye c'est ça net bazo le bien papa oui que le justice ko kango ya ni c'est ça mais il quand même paye fala bota tango na bota na après pa boti peut-être to tokene to le paye oui que biloka boye et sala malamu te hein même basama bina poto bafifiki lolo na temps na Paris ba yima kambo na noso ya mama soni yo sali mama olobi nini na yoki malobi na yo biroko yo lobi oyo tomoni awa tana mungusu mukoko ya bamingusu mpena awa na tolani ngai na yebwe mungusu abimi na kati ya tulo kuti mungusu azobima ya mai voilà papa azotala tout ça c'est pas normal. Écoutez, docteur. Là qui n'a rien dit, voilà, qui a raison. Docteur, tout ça là-bas. Oui. Bokilo abaluka boya kende boye eza malamu te kende kolakisa biso si osimbisaki buka lupango voilà biso na moto wana tosolola comme ça to récupérer le fond toyeba pe monta oui toyeba pe monta ya monta to futa bango ba voilà comme ça monta boni yo pesilaki asimbisaki asimbaki buka lupango comme ça biso to régler makambo na moto wana papa wango epele papa parce que moi je peux vous aider tu peux luka par tous les moyens to récupérer les fleurs wala parce que otikala na biso na kimia awa otikala na biso na kimia otikala wapi mama otikala wapi okotikala wapi nana posta na hotel yo mto obiju balandaka nga tema liboso yango ozotia sete tema kende kutokanga biloko nobokendaka yango yo bide baloka yo na lopango yo kokufa kaka awa yo kokufa kaka oyo soba remplacer yo kotikala kaka awa ayoki ke buka lopango ekotonga awa eyaki wana yo baloka yo parce que c'est le quoi la fonction ozala mobali te ozala mobali te bongo moto wana bongo la fonction publique balongolaka moto ata yo ezali yo toi ngai nazali mwasi na ngai na ndako même vosolaka ndenge wana mpona bon ça va on fait ça demain montant eza combien eza $5,000 donc $5,000 bosaki po ata mwana kufe beaucoup ndenge mwana $5,000 matanga oyo ya ndenge nesalaki bakafe bamelaki wana bafantara babilo wango yango te mama mosusu lokola yayalaki fatare papa docteur akabela bato mosusu na balabala moi je vous propose bateka lupango en deux parties papa pardon boto sala ni siko boto teka deux parties ou bien to teki to komandi mbongo to pesi bilo bokende ngwana na mboka bango bakende mboka docteur non papa tena wana bapesaki biso
Oteka ngo to récupérer to pesi moto ya lopango. Voilà. Mais bongana na ndenge na lingana sala. Ole to teka lopango, to teki ka piscine. Mutua ya kosola kakawa. Ubie to loka bo. Ndako pele pango peza na ba next belé. Bino na mwasi no boka na kofanda kuna bango ba l'équipe. Non. Otia basi sika moko. Izaka malamu. Mais siko buka lopango to zonene. Que nous allons buka lopango avec mbongo ezate. Toko biso moko to trouver solution. Ça va. Bon maman. Hein? Et puis il y a le mos. Et ça yo ko teka ya yo. Yo kanga bi. Yo baloka yo. Ko kene mboka te ke sa système makambo. Puso ke mboka ndengo na makambo silité. Tina bazambo ko pape ko sulanda yo même les pantalons akona ne ye moko ngaite oya ko bimona ndango na pekisa kayo sikoyo okomi kobinisa miso lokola montalinga beta kufra mais tokelo kibiso bibalete toke toza eza makambo ya soni mangwa pe oyebiki napangi na kopanga na kotutumuka yo balo nalobi yo balo kayo makambo ya bato yo bozana makamba mungusu ngai wana nzambe ngana ko sambila bo wa yo nde mutabanda ko bimila yo bo yo njomba ya le papa soko balo mama soko balo kyo pona ngai njomba ko zwa ngate ngana ko tika la bino boko mbango ezali te rokele na bino musala mpe siri lero alingi bateka lopango abata de compte final ko pesi kupanga ana ko ko sutumukia o eza fonction publique na ko longwa ka boye te vraiment Obonukila nga ba tracteur ye tombola nga na lupango simake. Sans cela je ne peux pas sortir d'ici. Tiens. Bon tout cas bon. Ikamiza leli mabebo bwana. Tango yango yo papa bwana. Ikamiza leli mabebo bwana. Tango yango yo mama bwana. Ikamiza leli mabebo bwana. Tango yango yo mwasi bwana. Sikoyo sasa. Omoni sikoyo. Nyosho na lobaka onimaki ngai ta moni sikoyo ndenge tozongi mboka foti na ya même nani aloba to boma mwa to boma ngai moto na lobaki e bon yani mosi ya sala wana sikoyo na mboka soki batuni biso mwana sawa tokoloba nini mais ngai na koroba yo moto tilaki ngai na boma ya na to boma mwana ngai na koroba na loba mwana te yo kanga likamone ya l'esprit ngai na za koroba na yo l'esprit kozo ya yo po soko tutari Nesirine parfumerie Nesirine na kata Bruxelles et pas ya mwasa diata Nesi makedi papa na Jonathan diata bao apesa ki yo conseil yo ni maki yete mongita baba na Canada pesi yo conseil yo ni mi yete bon ngai na kosala nini même César Kalunga abengi nga lobi yandi mosiko sala makambo wana tena yo toke kalusa eza mawa mingi mpona yo na regrete sikoyo tali tozongi mboka obani kolera ça va merci ah Didier tala makambo mobali ya luteri mama doni mama tozongi na biso esika tokendaki kuna tosufriri tomoni mpasi mobali oyo ndoki mwana toyelaka na ye akamati alobi tolia ye na kisi sikoyo tozongi na biso oza malamu ndako na biso bobuka yango ezali merci mama merci
bomengo bipai na mboka Kongo tozokufa nzala ye lokola bana babona ye tozokufa nzala ye lokola bana